Likambu ya pasi pe mawa pe ya kokamwa insécurité na ville province ya Kinshasa e komini susu makasi yaya na komini ya Mongafula bakulu na bakoti na église pa wapi ba sœur en Christ bazalaki bongo na veiller bakulu na ba violer ba sœur nyoso tout batiki ata moko te bakangi ba frère wana basinga na ba mama pasteur yaya insécurité à niveau oyo bourgmestre ya komini ya Mongafula azalaki wapi pendant ce temps est-ce qu'ils ont qui tenté basali nini yaya ipesi passe jusque là basali ko lobela yango te bakangi batu wana tonon bakangi batu wana te yango masolo to kobetela bino awa na émission ya lelo makambu ya pasi pe ya soni boye na République démocratique du Congo makambu ya kuluna oyo ekosila jour nini kaka makambu ya bakuluna yaya bakuluna mingi balungwe Kinshasa bakei bongo na Kasangulu lokola ba oyo bazalaka bongo na Selembao balongwe Selembao inde na yebite bazwaki train bazwaki pepo mutuka to makolo tina Kasangulu epai wapi bakeko théoriser batukuna kasi merci na ba jeune ya Kasangulu merci na police ya Kasangulu oyo ya simbi bango yoka ba vérité nde ebandi ko bima tanto to esaka bino bakuluna bazalaka pena basi na bana bochaka tembe tala lelabo tokozongi na émission ya lelo papa omoni yo mbongo fusi moko bibisa mo akopesa 1,740,000 akopesa biso mtokufela ba papa toboko kwa biso moko papa na biso suna na biso afato kenekini moko biso mo 1,740,000 popesa biso mo na biso omo yibi kasi basote oyibi yomdo chaki mwana wa munduki kwa mwana wa munduki wapi munduki makolo wapi munduki dunia yo ozo bazo confond wapi munduki confond bani ngolo bazo tanga bazo wapi munduki wapi munduki wapi munduki era tontire sana tika kwa webu tomo na pasi era tontire sana papa mama salaka attention système ya koyiba bana ezongi lisusu makasi jeune garçon oyo na yeba été na benga ye jeune garçon petit garçon mais balobi ye musala na ye ayibaka bana ya mike ya moins de 10 ans akendaka kopesa mama moko mama wana tour na ye die ya kozwa bana wana ake kote ka bana wana atekaka bana ya mike na combien na 1000 francs na 5000 francs kasi mwana oyo ayibaka bana ya solo to asala ka méthodologie nini ngai pesi ngai mutu ko soit to kozongela ngo kaka na émission ya lelo Bakinois baleli tolembi pasi na ebite senga kenda wapi kasi ba mama maraîchère bazoko lembate bazoko lobaka se koloba babi oh est-ce que bozoko pousser biso to kanisa raïs bozoko pousser biso to regretter raïs azonga to ne po pasi eleki en tout cas na ba wenze tozali koteka sumala moteba mama oyo baleli to kozongela ngo kaka na émission ya lelo na par jour na ndeko teka tam sous 6 cartons 7 cartons na komba nzambe mais lelo pona 6 à 2 cartons passe. Il y a le bagage qui est à côté, le peuple d'abord. Mais tu éviter le peuple d'abord, en gros, ceux qui est sali, il y a peuple, il y a biso, ton peuple, il y a banyama ya zamba. Il y a un président na biso azawa pe on penza. À côté la biso té, à côté la souffrance autrement na mboko té. Taba ajo ya biso bongo tava na ndako. Mais lelo to zele côté kaponi tundu kama ekolo moko ya fufu. Na mpiku moko matembele. Ozuma. Passe na passe. Oh penza, eleki pande ya kuruka. Après gouvernement sikaswe bimi, oya kina kake. Kake wana eni ya makambo betelinde subiso ba wenze bakile bazate oka makaya maluvwanga yango na wenze. Ngapa na leli raisi azonga. Toba ngalwana na mama yeba na banga maokete. Bana basi ebele bakanisaka ndenge azokende kowela kokende libala bazwi lifelo batikeli basélibataire bazwi lola bapesi otie na mutu na likanisi kende nazokende libala ngande muna okesisa pasi ya fami nanga oyebika kende na okende monaki okuta bomengo nzoka nde libala ezaka lokwa pa bandako na biso baparent bisika oyo towutaka bajournée ya pasi eza bajour ya bisengo eza journée ya nzala ezali jour mpe ya kolia ezali journée ya kolela ezali journée mpe ya koseka ezali tango ozokenda ndako ya libala tiango na mutuke libala eza na makambo nango libala eza lokwa bitumba cage ozobunda komba o sorti ezate ndongo oke libala yekola pe kotekaka salaka lukamo activité mo ibando koti lombongo na 21e siècle o mibala bapesa su basi bomengo teke mama 1
soki lelo likambo famille na osoko zala mo activité osala ke ko sunga yo se défendre famille pe ba yebite mobali aza mutu aza aide semblable na yo aza esclave na yo te ke soki osengi eloko wana za na ngote komi mobali maboko makasi okomo tia mutu mobali na kipakanga te yo kendela kina likanso kuta bomengo okuti yango te yango ndeko mo raisonner makambo zo raisonner yaya libale za lit de rose te libale za lokwa fleur rose non mona ngo libande ngalaka simba ngo za na ba épine banzube ndeza ba moment difficile oyo lekisaka aozo wela ko ke libala foko tuna ba bakenda libala bakuta nini oeza cour de grand bisous bye. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende na sepelaka mingi yo benga ngai Tata Pelende parce que nous devons faire recours à l'authenticité. Est-ce que aussi oyoka américain moko kombo na ye Pelende aussi oyoka français moko kombo na ye Mbemba te pona ni biso toko ba benga biso ba Jean ba Philippe ba Rose ba Antoine tete soki batuni yo Antoine Laxine okolobanini soki batuni yo Marie Laxine okolobanini mais soki ba yesi yo pesa signification ya Mbemba pesa signification ya Pelende okolobango. Alors nous devons valoriser ba culture to ba valeur ancestrale na biso recours à l'authenticité benga ndeko pembe na yo benga kae na kombo na ya mboka voilà oyo ndenge to récupérer valeur ancestrale na biso ozala na Kipushi ozala na Matadi ozala na Kimpese ozala na Kasangulu na Kanyama Kasese na parc ya Virunga biso bandaka biso petit na parc ya Virunga merci bandeko nyonso surtout bazali zonga ya parc o basaka pe na parc ya Virunga balandaka radio lokole merci beaucoup cela nous va droit au cœur ozala na Goma na Ituri na Bukavu na Isange Katakokombe partout aussi kozali na Genève na Australie na France na Belgique na Suède na États-Unis d'Amérique na Sénégal na Tunisie na Afrique du Sud, Botswana, Maroc, Cameroun, Mozambique et pas wapi mbilinga bilingali kuna batu bandimi élection te. Alors ça fait 7 jours sur 7 villes mortes na Mozambique, bandeko bako souffrir, bandeko bako bandimi élection te kasi toyebi yango na lobaki yango très bien ta na États-Unis élection l'équipe pembe na pembe o a gagné. Voilà. Kasi pona ni na Afrique ezalaka toyeba kutu muta o gagner élection avant élection salama na ndenge nini. Pour nini et puis jour nini élection en Afrique comme transparente oui c'est vrai ba pays sous en Afrique ba élection ba transparente je prends l'exemple de l'Afrique du Sud il y a Botswana nous avons une élection qui est indépendante normalement comme c'est doit pour nini bolanda ka exemple ya ba souté si pas si ya kosakana te nous compatissons avec nos frères oyo basali bongo na Mozambique na saka chaque fois ya masolo oyo to betaka awa na radio lokole et ça la ka pona ko bebe sa réputation ya batute pona ko nuire batute mais pona ko sunga et c'est quand de quoi yo okoyate merci na ba compliment na ba suggestion na ba remarque au boali ko sala pona programme ya sikato créé chaque jour na 20h30 heure de Paris et pas wapi to kutana na équipe choc pona masolo nyon surtout ya vito so na masolo surtout kuna makambo iko leka na communauté to makambo etungisaka batu na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki on a problème ezoko tungisa yo on a solution te oyebi okosala nini te totolobela sujet moko songolo benga biso tokolobela yango na équipe choc pokuna ba mama ya bwani ya bazali papa ya bwani ya ba pasteur ba nzambe na ba tout spirituel bazali na kati équipe ya bwani soki pe olingi o participer
na équipe ya Bwania yaka benga biso to kokotsa yo na ba débat wana obandaka bongo ko participer yeba ba ba na lopoto le choc d'idées jaillit la lumière. Voilà. Il y a tout le monde qui a besoin de 45 000 membres pour ne pas dire 45 000 abonnés. Bino on a tata Sedek. To s'abonner ko yaya. Tout na papa pembeni, mama pembeni. Est-ce que s'abonner to s'abonner pour la chaîne nabiso to koma ebele. Rappelez-vous, tant to koma ebele, to so tia ba j'aime, to so partager et so pesa biso courage to luka kama solo pour na kuyako betelaka bino. Voilà. Tobanda malamoko na ba maman maraîchère les hommes de la rue batu ya nzela maman maraîchère batu babandi kolela babi pasi et comme les sous makasi na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa boyebi ke ba maman de ba lesaka bakoba ko lesa biso na République démocratique du Congo ba maman soko akei mwa wenze ateki mwa mungusu ateki mwa mbala ateki mwa nzombo ateki mwa cavière nyo sotwala asali pour balia kasi batu bazali ko somba te pasi qui ba mama etindi bango ba se rappeler est-ce que Musée Joseph Kabila Raïs Azonga tunrenini bo baso ko mona passe yango niveau ya yango na sengi to se sunga mokondi ya mboka na mandat o etirali 3 ans asala quelque chose poto banda peko se rappeler na ba bienfait oyo mokondi ya mboka akosala. Voilà bola na ndenge ba mama bazali bongo ko réclamer landa na par jour na ndeko te katam sous 6 cartons 7 cartons na komba nzambe mais lelo pona 6 à 2 cartons passe ya le baki ke akoti le peuple d'abord mais to éviter le peuple d'abord ango soki ezali ya peuple o ya biso to peuple ya banyama ya zamba yango président na biso azawa pe yango penza akotala biso te akotala souffrance o to mona na mboko te ba ajo ya biso bongo to vana ndako mais lelo to zele koteka poni tunduka mo ekolo moko ya fufu na mupiku moko ya matembele ozuma pasi na pasi o pensa eleki pande ya kuluka après gouvernement sikaswe ebimi oya kina kake wana endi ya makambo beteli nde subiso na wenze bakile bazate oka makaya maluvanga yango na wenze ngapa na leli raisi azo to banga lwana na mama yema banga maokete ngana le na raisi bebe raisi returo be kai mo aso songa ndaku na bango na gouvernement Kabila ezaki bongo te ata to finga ke mezaki na bongo te parce de leki siko makasi ko leki en tout cas to kokate parce leki to kokate boite to raïs azalaki en tout cas makamso ezaki malam otika ko soki moye ezali amoni ke moye ezasuta ngo senga banda apesa tana mutu mususu a remplacer po mboka na biso souffrance leki makasi shidanga bazonga to kufide ko kufa lisuzo makala malufa ngande yango tozomona oka makala malufa yango nde tozokamwa kuisi lai 25 000 komi 40 000 sac ya tomate ko kesa tomate komi 120 000 150 000 pile kutu kolobate biso kutu akolobate savant to sombaka 300 200 savant komi 700 800 fufu yango comme ba 150 000 tele semoule lelo na ucho kosomba semoule 32 000 c'est la market omoni market yo to baleki osomba ngo biso 200 mais lelo to komi osomba ngo 500 francs to teka ngo na 800 700 awa na wenzo ngombe 1 kilo ya viande ya viande $20 40 000 sur 40 000 mbongo tika na combien c'est que l'os 40 000 c'est que semoule 35 000 bida huile 95 000 to komi wapi ya ngane modèle na le la kiste raisi ya zonga po moye yate moye sate o mona mbiso ya mikio rami nango 48 000 o mona mbiso rami nango 64 000 bona zo bénéfice ne bande na yenga mama na oteka te na zandeni boete to zaki boete to zo kende wa
bakulu na balongo na Kinshasa na commune ya Selemba obisika surtout ba kei bongo ko opérer na Kasangulu to ebité ba kenaki na moyo nini voilà Kasangulu ezali presque ezali pembeni na Kinshasa est-ce que bazo ki train bazo ki ba camion ba démarrer ba kina ebité ba kei ko sala opération kuna Kasangulu ndenge nini bakulu na oyo epesinga mutu ko so bazwi mbongo ya bama ya batu bazali pe na arme pistolet bazwi pistolet wana nani pistolet wana ba yibaki yango ba empruntant ki bango basala ki nezali plastique toneni mbongo emona ni munduki o basala ki nango emona ni te tala bakangi bakuluna oyo ya to montero image o soko lingi image ya mobimba benga biso na privé to kotela yo parce que ndenge bakangi ba singa ndenge bazali ba torche noir to ko l'accès yango awate YouTube alinga makambo ate mais soko lingi image ya bakuluna wana to kotindela yo to be ko monter yango pour ça na ordre boyo ka debalo boyo ka audio na bango na mama ndenge ali ko expliquer ndenge bayi bango mbongo bolanda. Papa, omoni yo mbongo kusi moko bibisa mo akopesa 1,740,000 akopesa biso mtokufela ba papa toboko kwa biso moko papa na biso suna na biso afato kene kini ba biso mo 1,740,000 popesa biso mo na biso omo yibi kasi ba sote mo yibi yomdo chaki mwana wa munduki kwa mama mwana wa munduki wapi munduki makolo wapi munduki dunia yo ozo bazo confond wapi munduki confond bani bazo tanga bazo wapi munduki wapi munduki wapi munduki era tontire sana tika kwa wewe tomo na pasi era tontire sana ye pe azalaki staff oya pembe oyo pe azalaki papa na wanga na tena zinkuba makasi papa na azalaki siko ozalaki ozalaki te imbécile azalaki papa na ngai loba azalaki bango bakuba kukwesika lerero papa na ngai ok merci siko nini munduki za pesa kaka munduki tozana version ya munduki za biso problème munduki za tozwa munduki za biso nga munduki nyama obimsa arme wana arme pistolet bino bozalaki nango bobrakaki ba obimsa munduki petit o yazalaki kasi batuni question azalaki lobaka azalaki azalaki papa azalaki ok yana nga pesi nga mbongo chauffeur na pesa 40,000 chauffeur nyonso anekei kasi yango bapesi 20,000 oye nango ayo bapesa ko komena mbongo wana 20,000 koto bazuli nga na matanga bakabeli kaka 20,000 bakabeli kaka 20,000 papa bazuli na matanga na futela ana cité c'était placé na entre cité makengele kota sa de fête na cité wana nde ba criminel bazali siko yo utina Kinshasa babani nga na utina Selemba na kota commune permanence na camping na commune permanence na Selemba siko boye ko futela po nani nga na yo futela po bandeko bazala dana la ndeko nko moyo nani Mese Masamba biloko tena nzoto biloko nini na sala art osaka nini art tatouage na peintre tatouage peintre nde osali boye siko na Selemba olongwe kuna na mosali nyao na yo futela na ndako na mosi na mwana na mosi na mwana na ndako osaka msani tatouage peintre ka nelesa ngai siko yo na Selemba kimi pwani na kimi te papa to ozo kima mchezo ozo ya kasangula Selemba te bakokome manga Selemba baye basona na dossier loko te chopana ko funda bango ta nota ba masala ngaba ba criminel bakanga nde na ngona na teki bango bakangi wapi bakanga imbécile zelo au monde to mona pasi ko na bino bazo gangela so bozo sikota ba kulu na moyibi na butu bino ba opérer kino ba arme angu bwaka kuya wala mutaiga bakamu wala babwaka ki arme na zamba to na balabala batika kinga musika papa la babwaka ki arme wapi batika kinga musika papa la batika kinga musika papa la babwaka ki arme wapi batika kinga musika basai bakamu bapenga fe batika musika babwaka ki arme babwaka ki arme wapi babwaka ki arme wapi Comment on a dit? Comment on a mboka? Avenir à Selemba, avenir. Kikindu. Numéro 77. Papa no kombo nani? Papa Kufagile. Maman na yo. Kibesa na Congo Central. Bande kono na Kasangulu banani. Famille Kimbamu. Ba vendu ya. Cité Bazali de Bouvert Bazali. Siko na cité kuna ndi pati bozo bomba na kuna.
Papa, omoni yo mbongo fusi. Moko bibisa mo. Akopesa. 1,740,000. Akopesa. Biso mtokufela ba papa. Toboko kwa biso moko. Fala papa na biso suna na biso. Afato kene kini kwa biso mo. 1,740,000. Mopesa biso mo na biso. Omo yibi kasi basote. Mo yibi. Yomdo chaki mwana. O chaki mwana. Wa munduki kwa mwana. Wa munduki. Wapi munduki? Buke makolo. Wapi munduki dunia? Yo, ozo baso to confond. Wapi munduki? Akonfondi. Bani ngoro baso tanga baso. Wapi munduki ya? Wapi munduki? Munduki ya. Wapi munduki? Era tontire sana. Tika pe buke tomo na pasi. Era tontire sana. Baïbaki yango 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bongo tozui baïbaki yango et bimina pati poche moto kebana. Merci beaucoup. Bongo bimina poche na yo. Et tayi ngongo boni. Yembongo na yo, somse bongo na yo. Bongo yango na baji papa na ngo. Bongo yo. Papa na zoki mbongo te papa. Ozi combien? Na zoki mbongo te ba kwese na nga de papa se mutu bazi mbongo ye na ye nga bazunga ne loko te papa. Na mbongo wa. Ye bazuye mbongo ye bazuye mbongo nga bazunga ne loko te papa. Yo plus combien? Papa na ngai. O nga zoki eda 780,000 papa. O etikali bango de bakabola bango papa. Etikali bango babimisa. Bango de papa. O nga itango ko bataboye na machette na mundu tanto tinda bango soki wapi basu ba libérer bango. Donc bongo mona pa na yo. Mundu na tambala na de papa na. Donc bongo bimina yo bimisa 700,000 730,000. Tu peux tirer mbongo ta pa na yo. Yo bimisa 700 combien? Et tu as kaka icheti bango na arme. OK papa na simba Yaya batindele biso vidéo oyo baye ko filmer mwana oyo na benga petit garçon to garçon na comprendre te est na ezali ya mukolo te ya mwana mutima lobi ye malgré forme bozo mona yo wana malgré âge o azali na ngona etso âge ni mais azo mona ko ça jeune encore ye ayiba ka bana mukibana miki bana ya moins de 10 ans. Yaya yo muto mesala kotika mwana sakana ye moko libanda to pena mikili ya mpoto libanda sika tozali mama mwana sa na école primaire papa kende kotika mwana ba misuku tozala mona ake kotika mwana école ya mwana 20 mètres atiki mwana awa o kende papa mama olongwe na ndaku na yo okometi pembeni ya école olie okomisa mwana tina kati ya école mwana kota na enceinte ya école akoma na responsabilité ya bakambi ya école yo tiki na nzela kende pona yo akomi me akomi nanu te to mona makambo ebele salama yo tiki mwana kende mwana lika akota na école ba yibi mwana bakena etala ndeko oyo ayiba ka bana ya to beta masolo ba ya koyiba bana ebele bana misusu ba yiba bango tilelo ba monana te ba service ezali ebele basalaka na bana wani to loba to esabino makambo oyo basalaka na bana wana ba misusu ba bena ba makila ba jeune ba misusu bazoko torturer bango makambo zalaka ebele ba misusu bana mbongo ba botaka te bazoko zwa bana ba komisa bango bana bango ezopesa pasi ya kosakala te jeune garçon oyo na yebite ngala confirmer yango te metala est-ce que bazo accuser ye ayibi bana. Apparemment, na habité sur la zone là, fixé dans mon dirait que ça là, na habité est-ce que ba conseiller, ba lobby à solo pour moi n'ango pas ibi, pas faut pas qu'on relaxe. N'ango te bien sûr, mais après si ba détail, à te karango pas maman moko boye, à te karaba n'ango, nous sous 1000 francs, nous sous 5000 francs et sili 20 000, est-ce 20 000 poko ba na habité. Maman la tourne à Zouakaba na wana, à kendara ko tika bango so ko teka bango suki wapi, tala kunteki, tala kumamba, tala makambo to kuta ngona mukil oya somo landa. Kombono nani? Miriam. Miradi. Uvandi wapi? Doba makasi zo kana te. Uvanda wapi? Kimbateke. Kimbateke. So yo musani no salaka.
loba makasi boyibaka bana ya bato okenda kotekela mama oyo ya monene oyo wapi azoteka mali wana babiskuit kote nini loba place mama ngo azali wapi tala boyi mama ngo aza wapi pesa réponse à mama ngo aza wapi yo moto oyibaka bana ya bato ya mike okenda otekela mama otekela bango combien mama ngo apisako 20 000 5 000 siko ye moko mama akenda na bana ngo wapi yakenda koteka pa bamindele bandeko boke bana bana bino omoni mwana wa mesana koyiba bana bato ye oyo yo image oyo bopartage yango boyebaka deja ye bomonaka ye ndenge aza kokangama aza poste à la police na ntongo ya lelo aotaki koyiba bana bato mibale alingaki koteka bango lisusu chance to récupérer totie maboko bana wana baza na orphelinat la force divine bana yango bango oyo toye kozwa bango na poste à la police baza awa toye kozwa bango na poste à la police ya kalamu baza sikoyo na orphelinat la force divine oyo ya mwasi ye oyo oyo mosusu mpe oyo soki baparent ya bana bamonani bayeli biso bapreuve oyo ezali normal balandi biso na orphelinat la force divine mwana moyo tala elongi na merci je pense que bamoni elongi na bango moto ayibi bango ye oyo Yaya tosola sika boye makambo eleki na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Mongafula Yaya insécurité oyo to ali ko beta mbela tongo midi poko Yaya kuluna est-ce que pourquoi ça fait que kuluna oh ça bane ezokoka kosila te ala eloko inango esila kate ata kutu film ya Yesu esila Yaya esila et bandaki lokola maseki, moi je me rappelle encore la Kin la Belle à l'époque, ozoko tambola na ba mbongo, ozoko tambola ba changer ba doko changer mbongo, ba tie ngo ba vandi wana mbongo comme lokola miroir bota la mbongo na musika. Et ça la soute. Bana oba osala ki kuluna Yaya, basana ba âge ka ba moins de 25 ans, na éviter que ce qui ne va pas. Est-ce que baza soutenir pas ya banani? Tokende koto kuluna tosonga koto mobondo basala finalement où allons-nous Yaya ministre ya intérieur franchement je vous dis macho quoi macho regardez-moi droit que bon comme c'est la ministre makamu oyo ministre soki batio ministre intérieur et au koki kosili sa kuluna te bilan na yo zali zéro papa mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na 3 ans o esili etikali soki osili seli biso makambo oya kuluna ya Kinshasa particulièrement généralement na RDC mobimba okozala applaudir akosakala te est-ce que kikuluna oyo makambo oba osala eleki makambo oba jango banda kosala na yeko yeba tango ya mobutu taka ba jango ba babolona nyoso tu wana Yaya basala kayango makambo dokaki oba kaba bazoko kata ba organe ya 4 peut-être ya solo ya lokuta to mouvement ekoma kama kasi l'État abundi ti evandanie malgré babi échanger forme mususu kasi oya kuluna oyo degré zo mataka chaque jour ndenge nini bakotika yango te pesinga ipasi ya kosakala te ya église oyo eza censé ya kozala esika ya Nzambe batu bakei koluka Nzambe ba jeune fille bakoti retraite veillez voulais-je dire Yaya bakuluna bayeba betele bango porte alors bakuluna bayeba ki ndenge nini ke kuna vezali kaka ba fi est-ce que babane ko yemba na butu est-ce que mutu moko asignalaki est-ce que comment ça s'est passé audace wala oui to yebi ke mikolo oyo tu babe partout dans le monde tout le monde est en États-Unis na Afrique du Sud bazokota batoko yiba ba instrument de l'église na Kinshasa bakota bayiba donc batu wana bazoko banga lisusu etonga ya Nzambe te bazoko banga lisusu ndaku ya Nzambe te bakoti na bango pe à l'aise bayibi ba instrument basali o bako sala mais likabu ekamu isi bisu Yaya na insécurité oyo ezali batu na Nzambe bakoti bana ba jeune fille bakoti na ebité on n'a pas précisé et ça là qui kaka ba sœur bango moko na quelques frères bien sûr et ça là qui veille à batu nyonso tout ça là qui veille à ba sœur et ba frère ba ko accompagner bango ba kuluna bakoti kuna non seulement ba ju ba téléphone ba bandi ko violer sœur moko ba izui dignité ya mwana mwasi dignité ya ba sœur na kati ya église na kati ya etonga et rappeler biso sœur anuarité ata sœur moko kuna te aboyaki
abanga ki abaki akosala ya côté pour akufata lokola sera noire te mais bango babitiki babangi batu ya bokili et pesi pasi ya kosakana te yaya. Est-ce que ceux qui boivent va vendre quoi au moni makambo mutamba sokolobaka il faut coopérer avec la justice. Moi j'aurais souhaité prochainement ceux qui besoin d'activité to pekisi à l'église to pekisi bino bo sambela te mais il faut être en communion par ma partenaire soit est-ce que basina qui na commissariat songolo basina qui na commune que veille ko salawana. Les pasteurs organisent des veillées dans ndenge na bango sans pour autant baïb sambura matari. Oh mburamatari c'est celui qui chapeaute, il est là pour vous sécuriser mburamatari. Ça n'a ndengo wana un. Et puis deux. Ba pasteur, oh papa fisto, yo lingaka ko ba pasteur tetolo ba mbeza logique. Bana ya batu, basala kana banda kuna bango, bana ya batu, basi ya batu. Na bandaku olo bano veye ya ba mama veye na ndenge nini est-ce que nzambe po ayoka il faut kaka veye tala siko incident oye basi ya batu ya mabala bakei ba violer bango bana ya batu ba mususu basa ba moseka kuna omoni eloko o ba créer haine frustration o esalami na kati ya ba ya mitu ya sœur wana et puis ya bibai na bango ya ba parents na bango et on insiste chaque fois papa maman pourquoi kotika mwana na yo akende veiller na ndenge nini est-ce qu'il y a pas moyen tout le monde sika makambo l'église moi hors de bandiko kota muke babandiko pesa l'église so personne juridique. Ouais, mais quand le juridique va reconnaître l'église, oui, c'est vrai, mais il faut la régulation pour Ezala. Il faut la régulation Ezala. Tanasika aboué. Est-ce que, on va violer maman pasteur Azalaki, toi Azalaki te. Ceux qui maman pasteur Azalaki, là on peut encore voir. Mais ce qu'on commence à faire, c'est que beaucoup ça la veillé, n'a évité pasteur Yemo Azalaki. Dans l'église, on suppose que pasteur Yemoko Azalaki. Bon, qu'est-ce qui était le sujet plus important? Oyo, bon, correct qu'on semble à un moïté, bon, que ne veille qu'on a retraite. Nini. Moi, si à tiki obal naye, bana batiki babana bango, ba keive. Ya, na ba choriste, na ba chantre, et bande ko kipate. Et ça lima be à ko sakanate ya. Nous devons prendre des mesures pour nos makambo oyo. Et puis tant bazoko sala acte bango wala bazoko filmer yango ba vidéo comment est-ce que bazo retirer ba honneur et pas ya ba sœur et pas ya ba choriste mutu alongwenda kuna ye assemblée akei ko yembela nzambe na ve akei ko kumisa nzambe akena mikumba na église kuna nzoka kuna bakiko baksela mikumba yenango. Ministère de la justice va taper fort. Ministère intérieur va taper fort. Parce que l'insécurité, oyo, et ça dit qu'on peut s'habiller sur moutou qu'on soit yaya. Et batouya quartier. Et batouya quartier. Maka moussou, moi je félicite Batouambo comme moussou. Est-ce que tant que bakouna bakota kiwana? Je suppose que, est-ce que, basalaki les yakola là, basili si de, veye bala la raté, n'est-ce pas? Babande ko sambela, ceux qui bande ko sambela, bon a dit quoi, bou, Pierre Katani. Ceux qui bande ko yemba, bon a dit quoi, bou, ko yembe Katani. Mais pour la nité batouba qui attend mon intervention, babenga tambila, est-ce que mbila yaki, tala kunseki, tala kumamba. Atambila mbila yemo kazoko banga na nokulu na to mona ki image mo ça virale sur la toile. Oyo wapi, combien? Oyo wapi bakulu na ba kati policier machette na mutu pasi ya kosakanate na éviter qu'est-ce que nous devons faire et l'état il faut azar na solution ya et ça na unité moko ça na ngola benga ngo vinique bande ko ngola mbote la bino et ça vinique to dinique wana soki ba weka mo ala kuluna etali bango te ba koyana ndako ke mo ala kuluna et fina ba yaka ndengo ils vont vérifier makamu nyonso tout ce qui est vrai soki ba yeba koina yo et que yonde kuluna ba ko kende kutuna yo te sur place wana batio na ba betio masasi ba kei et qui mse jouer bembe na kei boko mona pe bembete est-ce que on peut pas faire ça par exemple
on n'envoie pas quelqu'un, on ne vous insulte pas à la haine, il y a non, tout ça le bakara, ni ça la mambo comme ça. Et ça doit être secret. Parce que tout le monde a un autre. Ceux qui m'ont dit à la Tiboye, à ça Munduki, pour pas tirer. Et ils ont passé anti-balle, anti-missile, ni boy. Mais pour l'année, on ne peut pas créer opération moto unité anti-Koulouna par exemple. Bon, réunir, maître, il y a des maîtres au bazar bien formés. Maître Chichichou, il y a Mukumbusu, maître bazar ebele, bon formé bango, bon tcholi bango moyen. Bon sali unité car maître anti-Koulouna. Croyez-vous que aussi là té? Et puis bon landeli yango parce que Koulouna mususu to yoki lokola bazar couvert par ba konti. So ki boyo ki mo kondi tel aza pona Koulouna. Ya bokende bozoyer. Bokende bozoyer. Sinon te mora mingi. Tala ba acte ya boy et pesinga mutu ko soya ya. Na côté la bino vidéo, bo tala ndenge confrère na biso sa rifa la zo ko expliquer qu'est-ce qui se passé na nuit wana o ba viola ki ba sœur na kati église en plein veillée na monga fula pesi passe ko lelisa o ya. Na même vidéo ba ko expliquer il y a dernier après si prophétie mususu. Il y a dernier après si prophétie que parmi les 3 Mikonzi dans la sommet à l'État, moi, je vais Kufa. Semaine prochaine. En tout cas, il y a des nids. Hey, Mikonzi, combien d'amboka? Il y a un sommet, mais ça tout. Et c'est la présidence de la République, Sénat, Mikonzi Sénat, l'Assemblée nationale. Moi, je vais Kufa semaine prochaine. Je vais éviter. Enfin, voilà ma caméra, il y a des gens qui ont appelé à Yoki, car Ndenge, Ndekosa, Revazo, est-ce qu'il y a des gens qui ont évité? Évité. Mais là, ça en est de trop. Est-ce que salami, de salamité, et que salama, te ko salamate. Et ça peut s'engager mon tout que soit. Na dit que le bamingité, l'andandenge, sans révasion expliquer bakam o ba violer ba maman. Et te abino hein, ko tika katika ba na veiller par pambate. Et puis avant la silisa, na tika no image. Ya. Veiller en moto kei, église en Zambete. Mais bi, mon temps ba oh papa fita ba pasteur. Oui, c'est vrai, faux pasteur, ça est belé, 95%, 5% quand il y a solo. Yo, pendant que vous êtes en Zambie, veillez prier, prier, tout kaba, et fate, et autres personnes. Nzamba, t'as dit ça qui est bien, que tu as bien lelo. Bino va prophétie, il y a batu. Il y a batu moussous. Ceux qui, frère, ton soeur, à sa pauvre, à l'église, au peut c'est prophétie. Tout le monde a une humiliation, c'est que tu as balade et tout le monde a fait un awa. Et comme nombre limité à Batou. Nous croyons que l'église, c'est yo côté église té. Place exacte. Pour ni ndeko chaka babonza té. Boso ya bana bato chaka babonza. C'est du business. Si ko bomona kité ndenge nini ke Nzambe ala sabino te ke bakuluna ba kota ko ba violer ba sœur. Tala makambongo nesala. O to lo ba kité. Tolobi. Landa. Église oyo vraiment Nzambe a se manifestaka bakulu na bakoti na kati na église kobeta ne kobeta ba frère ko violer ne ko violer toutes les sœurs na mwana muki ba violer na église balalaki veiller bazaki na veiller ou retraite vers 4h du matin ba violer ba ça il faut que ça là. Mais la question que moi je me pose dans ce qui m'a découvert pasteurs, les collègues pasteurs, les frères, les intercesseurs, tous ensemble, réfléchissons. Dieu peut-il permettre que nos sœurs, basi oyo ba yetine tonga na Nzambe, pour na kolokilongi na ye bazala ba subir oyo bango ba yebina ko subir dignité qui bo mwasi elongwa pendant bango ezata tentation ezali nini. Dieu a permis que, en fait, nous avons ça qui est une église, tous dans les 5 ministères. Ministère dans ministère, ils ont un rôle dans la carte de l'église. Donc, il y a un ministère prophétique. Mais le bien peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais qu'est-ce qui a fait que, sur plus il n'y a pas eu de message. Dieu n'a pas révélé ce danger. Dieu est souverain, je ne refuse pas. Mais ma commission nous a vraiment révélé. Quand il y a Tibi Joshua, le millionnaire nigérien, un grand pasteur, big prophète, Tibi Joshua, paix à son âme. Bande Konangai,
bato bakbade kota de partout baza kokende kolukelongi na Nzambe na temple ya Timi Joshua pendant une semaine 2 semaines il payait parce que temple wana ezalaki lokola pe hôtel oyo baza kofuta mais na bato wana baministre bapasteur bato nyonso bade kokende na Nigeria kolukelongi na Nzambe na temple ya Timi Joshua aza kotiela bango maboko koprier mpo na bango kotekela bango mpe bahuile soki huile d'onction soki mai et arrivé sikoyo ke bato na kolukelongi na Nzambe crash esalami temple wana bato nyonso bakufi bapasteur na perde mpe un ami pasteur tozalaki na Afrique du Sud akufa bato bakufa je vous dis comme pas possible bibembe na bibembe est-ce que Dieu a permis que l'eau bongo esalema na église na ye Timi Joshua était un prophète et na kati église ba prophète mpe bazalaki te misusu mpe bakokaki kotala danger wana combat wana ezoya dans 2, 3, 4, 5 jours c'est la question que j'aimerais poser à tous nos frères pasteurs chrétiens. Répondez s'il vous plaît. YouTube n'a rien à béton info. Répondez. Il y a quoi au juste? On ne comprend pas. S'il y a faim. Et quelques années plus tard, Yemoko Timi Joshua aye kokufa. Aye kokufa na âge nini. Timi Joshua asili kokufa. Mwana muke. Mukolote. Aye kokufa. Et quelques temps après, les sous-soutoyos qu'on a dans témoignage, il était dans tel, magie, pourtant tout le monde entier était séduit par l'évangile ou la parole prêchée par Timi Joshua. Un homme de miracles comme pas possible. Tolongo et pas Joana, tout qui n'a pas déjà Denis Lessi. Selon ma déclaration à Denis Lessi, belé, ma déco. Ma pasteur, pesa babisa kolia koyokana ya lokuta ba témoignage ya lokuta pesi mbongo ba louer mutu moko boya ye koka après tamboli ba louer mutu moko aveugle après tamboli. Ne sont-ils pas les signes de la fin du monde, la fin des temps? Jésus azoya calamité, ça mène l'incrédulité. Chrétien, oui ou non. On ne sait plus ce qu'est le pied dansé au jour d'aujourd'hui. Il y a quoi au juste? Je vous dis que ma pasteur Nyosobo Yebi ya minene na Congo banga ka Denis Lessi parce que Denis Lessi a un dossier dans bango noir. Tous ces hommes de Dieu au Yebi bino Yebi bango banga ka Denis Lessi comme pas possible. Azana ba dossier na bango muto touchaka Denis Lessi azate na ba homme de Dieu nyonso wana. On pouvait bien se réunir et suspendre Denis Lessi communier dans l'église corps du Christ. Parce qu'il y a le numéro 1, il y a l'église à réveil Azali. Pourquoi ne pas excommunier Denis Lessi? Pourquoi ils ne le font pas? En commandant le numéro 1 au excommunier, secret na yo. Ce n'est pas possible. Nous allons où? Je ne suis pas là aujourd'hui pour prêcher l'évangile, ni exhorter, mais juste en passant, laissez-moi vous dire que j'ai plus confiance dans l'église à 30 personnes, 40 personnes que dans l'église, il y a 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Ce n'était qu'une parenthèse, tous les cas. Denis Lessi auti kolobani ni sikoyo. Denis Lessi alobi ete mutu moko ya munene makasi ya politique akokufa semaine prochaine. Mutu moko ya munene ya politique akokufa semaine prochaine. Ya munene. Parmi les 3 qui sont au sommet, Moko akokufa. Nani? Président de l'Assemblée, président du Sénat, Premier ministre, Nani? Parce que dans le sommet, tu as 3 têtes. Tu as Sama Lokonde dans le Sénat, et c'est Sama Lokonde dans le Sénat, tu as allé dans
caméra dans l'Assemblée, et tout ça, dans maman Judith, que je salue en passant, respect dans maman Nabiso, na primature, dans le gouvernement. Parmi les trois, il a bien précisé Moko Koufa. Motou na Denis Lesi. Motou na Denis Lesi. Pour na kousu qui s'est masolo na biso ya lelo. Nous jetons des fleurs au grand leader du Kasaï central, Oyo. Balela mboula na mboula depuis l'histoire ya Kasaï central avec Bakalamba. Monango. Lelo Oyo. Dieu a suscité Topé Kabongo comme grand leader Kasaï central, accepté par tous les Balouba de Kasaï central, vu ma réalisation dans Ebolingo, où il y a mon ici dans Kasaï central, sans intérêt, forage des forages, kokabande kokaba, kosungande kosunga, ba veuve, morphelin, orphelinat, partout. Donc, encadrer jeunesse, na makabwa bale, kopesa bango ba moyen, ba nini, ba vagresse, ba nini. Est-ce que, bandeko, Topé Kabongo, aza mutu lokola ngana yo, to ezali un homme spécial Nzamba Salaki. Bato ebele ba yebi te. Moi je vous dis que cet homme, quel que soit le problème au Kozanango, assiste à Kabatou Bakasi. Un homme de grand cœur, à l'équipe questeur dans le Sénat. Bravo. Comparer Sénat et Lelo, dans le Sénat, il y a histoire à Sénat, Congo. Tu trouveras une très grande différence. Il gère la finance du Sénat. Il n'y a pas d'abus, hein? Il n'y a pas d'abus. Donc, autant maman kakaye que maman na lingi Topeka Bongo Mukengeshaï, l'homme du moment, il est là, loin de Dieu. Zabachai Maboko, soko mundisi o mundisi nzambe. Okutana Zambe parce que si manaye Zambe ndaza ko batela ko sunga ko tondise na boanya, intelligence, connaissance, loyauté, pas une fati. Fati, ben, béton. On va changer la constitution. Kuluna. Dans le bas qui est à l'église, on va violer ma maman, ma soeur, na katina église. Sors! Il y a ma tromba na Kuluna les animés. Jusqu'à présent, ministre de la Justice, gouverneur de la ville, numéro 1 à la police à Ville à Kinshasa. Solution nini. Disposition nini. Ma mesure nini bozozo pour na bakuluna. Bato baloba nanga osariva lozo souhaiter mabe pour na bana bakonzi babiko tout ça. Ngana kolobaka yango plusieurs fois na lobiete. Soki na église wana. Mwana ya général, moi na ministre, moi na tel azalaki et qui va violer qui et abaki na baki hôpital batalisi muto violer qui za kipenda malade est-ce que ndeko nanga niveau ba mesure ba disposition ko ba kuluna niveau ba disposition ko ba mesure ko ba kuluna. C'est parce que muto asibine kirda gutolia na azoka ba kuluna azobeta nango kara tout ça normal ba kuluna baza coopérer pour ba petit peuple ba kuluna baza coopérer pour ba pauvre ba kuluna baza coopérer pour ba combien de banda ya mikonzo kuluna ça toucha combien cela d'autant mikonzi c'est parce que bangondi ba tokozo ba décision bangondi ba tokozo ba mesure pour na ko silisa kuluna kuluna aussi la terre. Ne confondez pas les choses. Kuluna, ezali ba voler à main armée. Oyo criminalité tout le monde a quoi sur le monde. Oui, j'accepte mingi. Baza bato ba armée na banduki. Mais ba kuluna baza na banduki na biso te. C'est rare. Ba kuluna baza ba kaba te. Kaba ils ba voler à main armée. Na ba base ba fille musona oya ba kuluna na komo na kiminga yebo rappeler ngai so ba komoni na bosani. Badiko, bakuluna baza bato ba opéra kana ba machette mbeli zété mais pour neutraliser bato wana.
Ça demande quoi? On doit créer les anti-Koulouna. Comment créer les anti-Koulouna? Au bégi les vieux énigmes. Na quartier, na commune, les arabes doyen, na bango, ya bato makasi, bazali, katière, boxer, hôtel. Bon, c'est les réunions na ba vieux nyonso na ba doyen, ya ba oh, na quatrième dan na chino, hôtel boye bozu bango na ba marté ba kole ba ndeko na ngai junior makabu. Bon, vandisi bango, séance il y a 2-3 jours na Rotana. Sujet Zakamoko, comment arrêter les Koulouna? Comment arrêter les Koulouna? De comment qu'on peut s'appeler solution? Parce que ceux qui vont créer ma bande anti-Koulouna dans ma quartier, est-ce que ça va tenir? Qui ont mouvement ma Koulouna, les sportifs, ma Koueli bango. Bon, sportifs, il y a mon ma kofi, oui, mais sportifs, ceux qui vont accélérer peu sous armes, quoi, il y a des moussous. Bakogia kuna baba mbunda na bakuluna te baba kanga siko bakuluna et mino siko police kuluna bimi lundi ya janvier lundi ya février ya mars bamoni les sous na quartier za coopérer. Voilà là où les bas blessent. Des places autour de l'obéla siko Constant Mutamba décision ya bakuluna ko samisa bango na quartier za eza solution te. Solution pour la ngai pour la kuluna qui tue par l'épée périt par l'épée. Kuluna bandana na loboko kata kuluna loboko. Première fois kangama kata kuluna loboko, on n'a rien à foutre avec les droits de l'homme. On s'en fout des droits de l'homme. Quand il y a un qui va kuluna awa. Asisa va kuluna awa. Ba tche komo na yena nini les droits de l'homme va kangaye ceci c'est là kanyama na kangaye. Na kanyama, il est là. Deuxième fois so kangaye au kata loboko. Première fois deuxième fois kangaye bo misu. O kuluna oyoyo policier betaka masasi na lokolo wana koma handicapé wana asala ka soki kuluna akuluna kalisusu il est même si quoi handicapé akuluna kalisusu et sur les kilomètres na matoyi parce que bino botombe victime te hein pour botombe na nos victimes te. Conseil des ministres oui vous êtes au nombre de combien 50 ministres 40 ministres de vous tous 40 ministres 50 ministres 60 ministres. Qui de vous est déjà tombé victime de Koulouna? Ni moi nanae. Qui? Il y a une disposition, il y a ma cassité pour la Koulouna. Quand il y a ma cassité, n'a jamais été une solution pour la Koulouna. Bandeko, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche à Solo. Élie était en défi avec le prophète de Baal. Le prophète Yabal m'a belé la moto kitate. Banda kobela bana tongo ti 15 moto kitate. Eli tango tourna ye komaki. Abela ki na moto mbala mon côté. Abongisi na no tabernacle hôtel, bosen hôtel asopi mai simana yango aye kobelela. Moto pe moto kiti. Ça veut dire quoi? Avant d'aller en guerre, avant d'aller à une quelconque compétition, avant ya kosala likambo, bonga manano, bongisa na ba oyayo. C'est très important. UDPS. UDPS, deuxième mandat yangoyo. J'ai reçu une maman, et cette maman que vous voyez dans ma photo, a salinga pasi mingi. Maman Oyo doit être la première na UDPS Oyo Sali Bané Belé na prison. Plus de 3 ans na prison, maman Oyo a la sécurité à papa Etienne Tshisekedi puis a travaillé na président Félix na opposition comme sécurité naïe. Alors tant Oyo Zalaki na papa Félix je crois, bah qui ko kangaye na régime ya Kabila. Et Basali Nyoso a témoigné que Bakabaka Mouena Sapou en défaveur Yafati. C'est issu du mensonge. Aboyi Naye Kop tempéré. Elle a connu les hauts et les bas dans Aner. Simayo qui est de prison. Maman Oya Bota Bananae. Tango Bakangaye Bana abandonné à Yebisika Bakomakate.
pasi na pasi mobali ya kufa oyo ya mwasi kaka na plus de 3 ans sali wana ya mwasi pe bana misato mbala moko kutia zemi oyo papa kutia zemi oyo musu papa et ya kolia ezate ya kofuta ndako ezate souffrance na souffrance. Maman a souffert, elle a passé vraiment le vinaigre de sa vie dans ma politique. Fatia du pouvoir bazalaki soki 10 o batikalaki 5 babimaye na kati ti lelo o izana babisu bazana prison. La question que moi je me pose, nous sommes au pouvoir ou nous ne sommes pas au pouvoir? Nous au pouvoir, les sujets de l'IDP s'arrêtaient par Kabila ti lelo bazaka na prison. Quand Mokonzi Mboka a qui pouvoir, je ne sais pas si je me trompe, Jacob était en prison. Ce n'est pas le lendemain que Jacob est abimaki en prison. Ça a pris du temps. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un Mokonzi Mboka démocratie. Oh, yo, mais biso na Mboka, oh papa. Démocratie, ils aussi manabiso te. Ici, manabiso te, Mokonzi Mboka. Ici, manabiso te. Maman a souffrir. Tant abibi na prison, place à rola les athées. À qui la lélia, Kaboud, a joué, ba logé pas dans tel la Kamo l'inter. Ba logé bangoku, Nazaki est mon côté. 2 ans, ba fouta Kamo l'inter, bon côté. Et na souka na yango, na tango ya Kabou ya awa. Ba bibi na pas ya Kamo l'inter. Maman za na place à rola la tête. La permanence paraît, Kabou ya bengani. Maman za na place à rola la tête. Mais il faut que dans la présidence, dans mon fille moko, Fiona Finga Bisso en pleine marche pour nous soutenir cash dans Djobour. Tous autres la marche pour soutenir cash. Wana attend ma campagne. A Finga Bisso mi papa doit pouvoir te ka bino kaka fatina ko doit pouvoir cha pour laisser ma tana bino. Na yo sa rival occupé famille na yo te a Finga. Dans la présidence, dans mon aïe, à la présidence. À la présidence. Je vous dis, à la présidence. Mais maman, est victime. Maman, est victime. Bon, on a ma photo. Voilà. C'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ce que vous avez vu, vous avez vu, benga biso opesa liso na yo soko bengi biso jubiso te tikela biso audio liso na to ko beta yango kaka ndengo to beta yango soko lingi tutanga kombo to kotanga kombo soki po boy tutanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Ne ratez pas tout à l'heure là à 20h30 heure de Paris, émission avec l'équipe Choc au Tokoso na makambu belelelo. Allez, chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende we